Kofi Olomide na Cindy Leclerc bakana mwana moko mwana na Belgique. Ara ya Cindy ababa kufa ba mona koko na bango. Kofi Olomide ndenge ya kepoto akei parce que azana posa ko bondela mama Alia. Mama Alia na Kofi Olomide bazozonga na bango. Moi je suis un ancien producteur ya Kofi Olomide. Okay. Je suis le plus grand producteur ya Suisse. Je suis balobata le kuta o mama si abo takate. Ils ont un petit garçon, parce qu'ils sont pour dévoiler yango. Que Kofi Olomide fallait aller vraiment prisonnier. Kofi Olomide fallait pas kangaye. Kofi Olomide, maman na ena papa na mutu ba pesa e Cindy Leclerc. Tala ki comportement ya Cindy Leclerc. Cindy Leclerc alinga ki déjà abala. Azalaka déjà na proposant na ye. Oza sûr que okotika la ka libela. Musique congolaise qui patrouille Koufi musique et Koufi. Pourquoi pas laisser cette dame atika na souvenir na yo? Kofi Olomide ko bon de la lia bazonga na te parce que Ali Mutu aboya Kofi, ce n'est pas Kofi ni aboya Alia. Pour la première fois, Kofi a collègué sa maman si na face du monde. Maman si a le futur Kofi à moi si voilà. OK. C'était Yontinga Akanga Masolo la chienne par excellence Yé Yé Banangola Gemidor TV Eza na émission Yamakas ba théâtre Yamakas Lelo, libeba, lelo, libeba. Balobi, il a bien, bagag ya bien, ba film ya bien, ba information ya bien eza awa. Bo s'abonner, tala nga na zawana. Boko mona ngane bolingaka nga, partout bolandaka nga boko mona nga. Gemidor TV, kende liboso, avancez. Odingo tala nini? Odingo tala bakati, odingo tala ba théâtre, odingo tala ba émission, kota pasi msesute. Place Jino Lanzali, Sosobe Mobutu Azali, Batutu Bolinganga, na Opi Bolinganga te, Bo s'abonner, bo zadesite. Nous sommes tous sara awa, ils sont super canon, ils sont super barbara, ils sont pour sara maki, toko makasi bande kunangai. Baba de Yonjinga, udu sara musene yo kitoko. Ndezali chaîne na biso, chaîne na bino, chaîne na batu banso. Bo s'abonner massivement. Parce que beaucoup de gens kitoko, baganga kitoko, ba film kitoko, ba série kitoko, ba feuilleton kitoko, ba émission kitoko, nyonso ya kitoko. Ouais, Balubi, muto ki mate, muto japete. Biso nyonso, musa pinzira moko, bo s'abonner, to s'abonner, ba s'abonner. Bobo c'était abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Bo s'abonner, bo reçoit émission Kafu, bo reçoit gaga Kafu. Bo reçoit vraiment makambu. Bon s'abonner vraiment massivement pour rater. Est-ce que si na kosabino? Non, est-ce que si na kosabino? Non, boumela. Bateyate, bagag. N'importe un temps. Bobo c'était abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. On a lu massivement, n'a s'abonner, tout ça on a vu sur news tout, pour tout ça là, décider, n'a pas que s'abonner, yo aussi là, nin. Pour bandola lanza, te bandolia qui a mal qui a des gars. Pour s'abonner parce qu'il n'a pas à s'abonner. Donc yo soza distrait de gauche à droite, dans la star na nous tout. Talanga wat, te, pas une zaga wana ngana bango, tu so la raté, so di mutal, utani ngao, ngana que s'abonner, ngana ke. Tokutani wana à suivre po, bon mon année bouteille toujours. Nyoso tu yikitok, izene Gemidor TV. Bukandi musikate. Abonnez-vous massivement. Tujawan. Let's go. Mafuta tomati soki ekoti kasa ekomaka akeleo. Capricia motuka babengaka mécanicien. Oyanga mote mezu ya mpane mécanicien nani e. Nakomi lokola moto abelisi mwana sika kitutu. Lito ekomi elengi koyoka conseil ya moto tuwe. Atiti nyonso bakoyebisanga na kobuka se kobuka.
Bande comme amour, balobi mbote bele bisike zwami bino ba jemi love na biso et ce que to solo lango na mamour mobimba na pesi bino ba mbote ba onyoso bolinga kama mona bino ba onyoso bo soutenir ka musala na biso ba onyoso tout oyo bo sunga ka biso na musala o poto ke liboso bo pesa ka biso ba information ya sûr na pesi bino vraiment ba mbote ebele sans oublier mon patron mon boss Leondinga mon patron, que le Seigneur vous bénisse. Nzambe alola apambola yo abaksa lisusu ebele pour la misa kitoko ezo salema nakati ya je m'idore bande konyos tu ya mamour apesi bino bambote ebele na bosanité maman na biso maman d'amour maman bitandinga zambalola apambola yo lelo bande kwa mamuro toza bongo na actualité na biso to we ningisi mai vraiment biska batu bafandi batu bosela ngo ba débat ba polémique na éviter Kofi asalisa batu ba polémique surtout na makambo na ye o na ye bangate Kofi se pesa nini peut-être le roi za monde na bango balingaka toujours baza na actualité il faut baza la kaka donc ba créer kraba bidoro ba mouvement pour ça ba actualité na éviter soki bango moko parce que Tonio kwama trop non lo bango Tonio kwama na mitie na kati parce que nazali vraiment moko ya mboka ya benele ningi balobaka mwana drapeau donc Tonio kwama Sindina Kofi ba amos na mobilité Sindina Kofi ba amos na mobilité Kofi oke na sindi wapi Kofi alinga biloko minene Sinda zeloko mukie boye polémique wana esale makatire yo ezana bato balobaka Kofi boye avant na banana na analyse ona ye nango lelo to oyo bato ba bengi nga mamour il faut la mukana pongi parce que nazaki vraiment ya olala et ba appelle koti par-ci par là mamour faut kende boss na ngai de ondinga bi mamour faut telema ola mukana pongi okende ko sala analyse parce que o confirmer biso éclaircir biso eza ndenge nini nalobi papa détrompe-toi et le ronyos boloba eza fausse eza ba faux rumeur parce que nazana kati donc nazoba nazana kati c'est que nazana kati ya loka na loba na kati ya Gemidor na travers na Gemidor mais na zape na kati ya Gemidor ça veut dire nazana kati ya papa de yo na kati ya papa de yo na yebi ke na yebi loko bosoke bimi ate eza faux parce que na yebi ke na kati ya quartier la te loko bosoke bimi so na bengi est-ce que loko boye eza vrai ba sanga vraiment que loko boye eza faux et loko eza vrai mais kene na ngo boye po tala kaka et on appelle eko yebisa bandeko na biso que makambo non boyoka on a moment mais boye ba déjà que eza faux et le roi liboso na ngina lo ba biso boye bandeko nyonso boloba ke Kofi Olomide na basi ya minene aujourd'hui non démentir Kofi na basi ya minene te Kofi na mwasi ya taille normale parce que tellement na azara muturo alinga aza comique net olobaka so alinga babilo kwana ba basi na biso ba minene ba mbinga ba nini bazala kana ba clip na ye na banini na ye mais na kati ya vie réelle na ye de tant que papa Antoine Agwepa guna ye eza basi wana ti guna ye eza ba mama si ndebo mona ba mama lia so yebo tali basi nyos oya lekina bango abota na bango tali batai na bango mona ke non guana o bato baolobela wana ezala ya yete wana ezali mutu alingaka basi ya minene c'est Kofi Olomide mutu alingaka basi ya minene parce que Kofi Olomide akotaka ngo na kati ya clip na kati mais Antoine Agwepa alingaka basi ya minene te na si to se faire comprendre Kofi Olomide c'est un artiste congolais le genre de la musique congolaise yene mutu alingaka basi ya minene mais Antoine Agwepa alingaka basi ya minene te on a déjà débat na tolongo lilo oto ekoloba eza ba rumeur ezo circuler partout que Kofi Olomide ake poto juste parce que akei ko bondela maman Alia bandeko nanga na osenga vraiment na régie papa nanga Rigen azo kambanga na régie na journée à lelo a otielanga photo ya maman Alia regardez bien cette dame Botali vraiment maman Alia très bien papa nanga Rigen elle se retient la Cindy le cœur. Regardez bien cette dame. Bomoni Cindy le cœur, bomoni maman Alia. Ce bolandi e bandeli ande monanga na lobi trop sûr na la vie pe li parler ce qui est leki et bima na monoko ya quadra.
Kofi Olomide, en dehors, il y a la légende, il y a la musique congolaise, Aza Moutou. Aza être humain. Aza n'a pas sentiment, les Timothy Niasto. Au moment où Bango, Bazalaka trop exposé, et puis Kofi Olomide, Aza Moutou, Aza connu dans le monde. Parce que le coup, Baza trop exposé, bah comme on a makamuso, soit comme les Bango, bah quoi réagir, té. Bah quoi réagir, boité, et ça, la Bango, Sony. Mutu nyonso oyo aza na milieu public. Donc et ça la kaye soni parce que Kofi Olomide aza homme public. Donc Kofi bo abeta ta mutu e gogo, c'est tout un problème. Ce qui mutu sali eloko azwa ta maya sopela mutu eza problème surtout na ndenge ya lelo o e komi lelo technologie eza évoluer boye ya ko filmer. Omoni image bo mona kaya a nyataka ndeko na biso mwasi ya danseuse. Peut-être que vous avez vu ça, moi, je suis ma camia à la quitter. Peut-être que vous avez vu ça, et tant que papa, il y a ça, la geste, mon a tellement mon kili, va filmer et ça publié directement, quoi ici faut et pas à Kofi. Pour la ligne, à homme public. Éducateur, il y a masse. Alors que ça, il y a quoi bon, tu mets ton boss à la Kofi, à Zamoutou. L'histoire de Kofi Olomide na robeta ka yangote parce que ezali ba masolo moko eza vraiment belé à kati mingi mais na kolobela mo ndambu que Kofi Olomide fallait la vraiment prisonnier. Kofi Olomide fallait ba kangaye parce que na ba makamo no so ba funda ye. Selon ba rimer ya batu musu ba bande koloba ke non muto la musa ba dossier wana ezalaki maman Alia. Mais Kofi Olomide a jamais concéder maman Lia pour na eloko moko non. Non. C'est le barimer ya ba congolais parce que congolais azalaka lobaka. Maman Lia ebeka Kofi okota prison après okota prison ya Kofi bakangi Kofi azui ba bien Kofi Olomide. Ezana ba misusu mama mi na maman Lia bandolo banate maman Lia eliko sangsa banate. Donc Kofi Olomide en dehors ya Quadra Koraman. C'est un homme de la maison. Moi, na ya papa na maman na ye ndenge bauti ko mona ye wana aleki na cimetière ya papa na ye. Donc aza moi na ya ba parents na ya pe na pasi na souci wana ya ko mona ke a perdra papa a perdra maman ami. Ezaki na bato bele to bandolo ba ke kisi ya Kofi Olomide et si maman na maman ami. Mukolo maman ami ya ko kufa Kofi ya ko sila. Mais voilà aujourd'hui Kofi azaka Kofi parce que la vie et si mami na okana nzambe si mami na mutute. Maman ami, est-ce que Kofi a résister sans maman ami? Aujourd'hui, nous avons dévoilé les bino dans quatre émissions na biso oyo ba secret ils a caché. Ou peut-être batu boyebité, ou peut-être batu ba ignora kango ba yebi mais bazo ngo likolo. Kofi Olomide, maman na ena papa na mutu ba pesa e sindi le cœur. Alors bien on cas en parabole que merci beaucoup papa parce que ebisa ki ngana garder moi na moi si oyo. Mais maman ami déjà pesa qui déjà conçu na Kofi Olomide avant départ na bango. Batala ki comportement ya Cindy le cœur. Cindy le cœur alinga ki déjà abala. Azalaka déjà na proposant na ye. Azalaki pe muto lo chocho. A proposé déjà patron na ye fallait abala. Ba parents ya Kofi Olomide ba tali babi agwepa. Yozo lingo kaba respect parce que Cindy le cœur ba benga ka respect na famille ya Kofi Olomide. Ozo lingo kaba respect et que de côté mususu. Oza sûr que okotika laka libela musique congolaise qui patron Koufi musique et Koufi. Pourquoi pas laisser cette dame atika na souvenir na yo azala mwasi na yo abanda ko beta yo atika na quartier latin abanda na ko beta parce que aza déjà na voix angélique aza na mbongo kati na aza na musala kati na ye. Kofi Olomide avant d'aki azotala omoni ba parents na biso ata lelo sa na mbongo balingaka pe mwana azala na mobali moko to mwasi moko boye akotaka pe mo eloko omoni moko esala ba parents bien teke bana baso babala mibala mbongo ba contredire ngate ba yebi yango
ba mama na biso ba yaka so kuta na mobali moko aza na mo iloko azo kabela yo mama eloko liboso ko yebiso yaya luko sala rapé moi quelque chose luko balolaka ta mo mbongo mobali no apesa ka yo pona nini esunga yo eyeba ko sala ko kanza te libala lelo bokoza la belo be boko kabona oza la pena ba bien na yo ba biso balobaka ba mama na bazo bebisa bana na bango non ba bebisa ka bana te parce que ba yebi vie eloko sika ezala te eloko sika ezate botala ngoti na ba apôtre saleli nzambe prophète saleli nzambe mais soka soka nzamba kange na mabe moko alongole pembeni na epe alongole na muki e bongo yo mutu ovandika na libala ke nga na bala ministre nga na bala boy trop sûr ngata rouge à lèvres oyo ngata boy na ko bima na ngote eza na mibali o baza mayele babota mapena ba parents ya mayele vraiment si et seulement si ndenge to lobaka ke non maman mi a participé à contribuer na vie ya mwana na ye vous pensez que maman on ko tika mwana bongo ba buka lopango ya mwana na ye ba mikanda ya mwana ba biloko noso ezala kana na nini bongo sans assurance eloko moko pourquoi pas ko ça lokola ndeko na bisa mobali wa joueur aki ndenge asala eloko wana ke non et surtout ki sabiso moi ça que c'est un divorce biloko non surtout échangea bandeko Koffi Olomide tango tozoka ba rimer akoyi ko bimana ye po aza mutu to kotel te to yoka ba danseuse na bango balekaka ba nini bale wana za compte ya mouvement mais na ndenge ya officialiser libala ce sont ses parents ba parents na yende batalaki balobi respect o eze pas sindi le cœur total la beauté ya libanda te total la intérieur aza mwasi aza mama Koffi Olomide na sindi le cœur baka na mwana moko mwana na Belgique mutu aloba ke sindi abota te nga nazo yebisa biso lelo te lobi te Koffi Olomide représentera mwana suka ya Koffi Olomide za mwana na sindi le cœur aza na Belgique ba parents ya sindi aba bakufa ba mona koko na bango mwana wana kozana na ba 13 ans 12 à 13 ans mwana wana azali mwana fa bota man États-Unis Koffi Olomide fala somba lopango moko kuna fala tia sindi donc eza ba biloko moko eza ba masolo moko eza que soki tozolo bango po congolais to bima na distraction pe biso basi to bima na kati ya distraction na komi linga komi mona ke likamba bongai eloba Fabregas Maman Lia peu importe nyonso ekomaki Koffi alingaki Maman Lia Koffi alingaki ko perdre Maman Lia te na bolingo biso tuto yebi makambo ngonde ezaka soko si obaye mutu ata kitoko na ye boye okomona ngo lisusu te mais loko ezalaki plus pona Koffi ezalaki bana azwi chance ya kovana na bana nyonso tuté mais azwi chance ya komona ba Didi Stone ndenge ba botamina ndenge ba koli 27 ans eza blague te ezalaki facile te Koffi Olomide atika bana na ye c'est pour cela divorce nyonso madame abanaye kosenga et ben nous allons ka reporter Koffi azoboya kopesa ali à divorce Koffi Olomide ko bondela ali ya bazonga na te parce que ali ya mutu aboya Koffi ce n'est pas Koffi ne aboya ali ya ce n'est pas Koffi ne aboya ali ya s'il vous plaît na osepela na zwa mutu moko na ligne oyo akomeka kosunga biso na eloko oyo toyeba Koffi Olomide na poto azosala nini parce que balobi Koffi Olomide ke poto aye ko Bonjour. S'il vous plaît papa to bengio na ozoleka en direct ya émission ya to solo lango na mamour tolingai juste tozwa moi ba éclaircissement na ba rimer moko izoleka sikoyo po bino bwana poto tolingi tozwa
éclaircissement balobi Koffi Olomide ndenge ake poto akei parce que azana posa ko bondela mama Alia yango wana azana kati ya poto. Est-ce que vraiment Koffi Olomide loko ake ko sa na poto eza yango? Est-ce que mama Alia na Koffi Olomide bazozonga na bango makambo nyonso oyo quadra zoloba na biso mama si donc batu ba longola quadra zonga na mama ya bana na ye. Oui, bonjour ou bonsoir, et pas Bozali. Oyo Bozali Koyo Kangai. Ben, tu sais, là où il y a des Congolais, il y a toujours des problèmes. Koffi Azoko Beta concert il y a vie na yé. Na maman Ali ya Libalasi et Koufa il y a plusieurs années. Avec Maman Si, Koffi a balayé officiellement. Azaka moi c'est Liban la passé la contrat de mariage a balayé. Koffi a accueilli pour la préparation simplement il y a spectacle. C'est le concert de sa vie. Oh ils allaient oh nous sommes besoin que ils ont futilité. On connaît bien. Ezali batu oyo balingi pona ko saboter concert ya Koffi Olomide. Chose grave et ko simba na yango te. Là déjà toza à peu près na plus de 62 000 billets vendus. Pour la première fois, Koffi a collecté Mama Si na face du monde. Mama Si azali futur Koffi ya mwasi, voilà. OK. Donc, c'est des rumeurs. Il y a Kaleuti Kolega Kakawa, Balbaki Makamwa, Maman Ali, je la respecte beaucoup. Ce qu'on est commis sur non, Koffi a accueilli comme ça la préparation. Donc, toute l'équipe, il va militer à Poto, n'a pas invité. Oyo Bazala, Bakozala, semaine prochaine, va venir répétition. Vous verrez les images. Va militer surtout, il y a Kalabaza, qui peut participer à la concert, il y a. Le concert de sa vie, il y a Koffi Olomide. L'un des plus grands et derniers grands spectacles. Koffi a constaté il y a Poto. Donc, Madame Mamour, vous avez la peine d'inquiétude. Nous, on est sereins. Moi, je suis un ancien producteur, il y a Koffi Olomide. Okay. Je suis le plus grand producteur, il y a Suisse. Voilà. Donc, nous sommes besoin de faire lokuta. Lokuta monene. Vous avez la focus, par image, beaucoup de gens. Kalaté, il y a répétition, il y a tous les médecins à Kala. Merci beaucoup. Papa na biso place aux Ubiso meto utu ko zo sur révélation moko oyo yemoko quadra koraman excusez-moi parce que na lobeli yango déjà mais na linka e bana munoko na opondengo lobi oza l'un de producteurs de grands producteurs il y a Koffi Olomide et puis oza grand producteur il y a Suisse et tolingi to yo ka Koffi Olomide auti ko révéler biso eloko moko lobi merci papa parce que loba inanga na garder moi na mwasi oyo donc c'est comme si relation na bango ba parents déjà ba yebaki yango avant départ na bango. Mais oui, la relation est connue et puis ba miso so ba loba tala lokuta o mama si abo takate. Ils ont un petit garçon, vous qui s'est pour na dévoiler yango. Mama si abo tana Koffi mwana. Ça a plus d'une dizaine d'années. Tata ya Koffi aye bakiye, maman ya Koffi aye bakiye, famille ya Koffi baye biye na ya poto na ya Afrique. Merci beaucoup. Oui madame. Merci beaucoup de retenir yo mingité na micro. To linga juste aux aura ba petit éclaircissement et to sepeli vraiment minkozo et merci beaucoup pour na koyamba appel na biso. Merci beaucoup, maman. Merci. Ok. D'accord. Merci beaucoup. C'est bon. Ça peut être invitation pour un programme. Trois ans, peut-être une invitation. Et ça, la biso peut bien. Juste pour le deuxième concert, il y a Koffi. Si tout va bien, et comme ça, on a Suisse. D'accord. Mais je ne dis pas la date, tout ça, non, rien du tout. Mais Koffi a trouvé ta peine à Suisse.
D'accord, merci beaucoup. Donc, invitation à Bisso et à micro et Gémidor, je crois, et Kozala, na Suisse, parce que chaîne na Bisso est en Suisse. Si on peut si Bisso invitation, Toya et Kozala paie bien, mais micro na Bisso paie à Gémidor, caméra na Bisso et Kokita, na Suisse, na concert, on a et Kozala bien. Par invitation na yo, pour ne pas dévoiler les noms, on a Ebi Combo, na Ebi qui invitation et Kopé Samela Bisso. Na bombi kombote mais na chiki bino na chiki yo mama yo yebinga ça sert à rien le bakombo na. C'est ça. D'accord, merci beaucoup. À nous revoir. Pas de quoi. OK. Là, c'était le grand producteur, le grand producteur, le grand producteur a faire partie d'un producteur, il y a Kofi Olomide. Donc, Mamour a zolo baba blablaté parce que avant na loba c'est que na solarana montumoko ya quartier latin. Avant na loba makam ya victime ya fali poupa c'est que na loba ranam avant na pas fait rigola avant na c'est que na soleg na montumoko a pesinga maloba ya bien que non loba boy pour ne pas tout le baba blabla. Donc le mariage de Kofi Olomide et Cindy Leclerc, et ça mariage il y a contrat comme Mindele. Et ça mariage tout le monde a raté que baba lio kaka, baba lio non. Donc boyo qui est un gros producteur n'enga lobby, et ça mariage il y a contrat. To boya ko le babilo comme sou parce que na lobarango na bi na isa ta boss na nga papa de ondinga. Na bi papa nga so na yé, na analyse na sala analyse. Donc c'est que na oyelo makamou ya vrai, na oyana ba blablaté. Le mariage, et ça mariage au biso et ça la raka parce que tout le monde bando le bango a Kofi, a konyoko la mona batu, Cindy, Kofi azaboye tanenga sala banani, tanenga sala ba musicien. Kofi azamwa, Cindy azamwa si. Moi si ba traita kaye ndenge mon côté na batu ya misala nyonso. Likolo nango azamwa si likolo nango azana mbongo. Azana mbongo. Donc atamba la sima to kozwa producteur oyo to ko benge pena to sali émission boye na téléphone nga boye na poser ba question oyo kabino moko ndenge nini ba benga mama si nzete ya mbongo. Donc mama si aza mwasi oyo aza mwasi et puis aza na mbongo. Donc mbongo ya mama si ezala ki voix. Oyebi na lobaka cadeau ya mama na nga na mikolo koya e ozala mama si. Mama si, soko ko la émission oyo na yebi ke nanzela le grand producteur na ko soit chance ya émission oyo ekomati na porte ya quartier latin na beti porte na quartier latin mama si na yebi ke na juillet okozala na poto déjà pour na kobeta concert parce que déjà né aux an yebi déjà que single na yo ezobima le 9 awa na yebi ke ba ko présenter officiellement mama si nazo senga on na juin 12 juin et anniversaire ya maman nanga soko ko sa elanga ta vidéo o souhaiter joyeux anniversaire ou o senga ta numéro o benga e ozala comme un surprise na ye cadeau surprise nanga et osalanga bien parce que tango bozo tamola na ndeko no ya mwasi meje 30 maman nanga prophétisa likolo na yo alobi parmi les défis mwana mayele eza oyo to sala ba débat biso lobi teme G30 alobi non eza o moni muto gagner vie abi yoka ana l'art de parler et puis aza poser et puis aza boye bino bolanda boye tango Kofi Olomide asengi biso 5 ans abi ba pesa 5 ans pour na Cindy Olomide oui c'est déjà Cindy Olomide parce que ngana lo ba Cindy Leclerc tango asengi biso 5 ans pour to mona transformation il y a Cindy Leclerc et maman na biso azala ki wana pona koloba ke muto asenga bino 5 ans c'est un patron. C'est un patron Kofi Olomide et Bomona Cindy. Azala qui a tobimi ma belle en clip. Ma chérie Cindy Leclerc là où tu es, alobaka tu es belle. Alobaka moi nanga Cindy. Abengoka moi nae. C'est ma mère au séance de la presse congolaise. Vraiment na sengio. Oza la surprise nae anniversaire ya année oyo na ebike. Appel vidéo à mon ara keza Cindy Leclerc muto abenge jour anniversaire nae vraiment ekozale lo moko oyo inoubliable ya vie nae parce que na lobara quadre permettre ngate na beta koko konaya na memaye to na memayo aux allez inviter surprise mais je sais par rapport à cette émission que je viens d'éclaircir de choses kokoki ko pesanga pe chanson ana pourquoi pas et au la biso bien bande konyo so ya mamour o bolinga iboye ba masolo oyo boyo qui n'a vu déjà les grands producteurs oyo azaya Suisse binomo boyo qui déjà grand producteur et à Suisse ndenge alobeli biso que
Kofi Olomide robeta sous concert musu na Suisse parce qu'il y a un programme wana et na ebiki caméra na biso ya Jumidor et ko kita wana sur place pour na ba interview musu pourquoi pas toi interviewer Kofi Olomide, pourquoi pas toi zoaper mama si sur place na scène place barozana na Suisse parce que biso chaîne oyo ezana kati ya Suisse bandeko o nyonso bozala ki na ba murmure ya koloba ke Kofi Olomide akotika mama si pour azongela maman Alia, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Oyo Kofi Olomide salaki ba murmure bo bandeko yo kezalaki ba effort à temporiser bana na ye. Papa mon côté. Papa mon côté. Papa mon côté oya lingi bana moni bana ndenge ba bota miti ba koli andi make bana wana ba kende ye kaka bongo. Non wana papa mosusu. Quadraté quand même. Ah on a dit distonaye. Didi Stone partout à Zoleka. Babengake Didi Olomide. Parce que c'est ça sang naïe, moi naïe. Et la puissance là, cette dame, moi na zobimisa. Comment on a dit, comment on a son père. Même le caractère. Donc aux hommes on a mamsou maman la bango to yebi vraiment katete mais la façon d'être naïe otali nani Didi, tu vois Kofi Olomide. Donc yango des aki kisinaye, makasinaye, oluka ko remettre bananaye et atakuta yokani na ba minu, ata yokani na ba Diego, ata yokani na ba nani, mais comme on a dit nae, eza eloko esengo parce que aza mona nae oyo botami ya memi ya kolisi et puis aza mwasi ya mwana ya bolingo. Oyo mwasi biso tu ba papa na biso boyebi eza ba papa na biso nga ba noko nanga lokola linga mwasi ya liboso mwasi wana kenda apesa mwana wana kombo akenda ko luka mwasi na kombo kaka ya mwasi wana kenda donc pourquoi mwasi wana sani alongwa te donc eza ba bolingo esalema to mona ngota na Bible na Jacob donc Léa na Rachel donc malgré liwa ya Rachel mais to mona ki Kofi na papa na biso Jacob azaki toujours na bolingo ya bana wana to moni Benjamin to moni Joseph donc to yebi ba makamini o eleka wana po bomona ke eza amour moko réel ce qui Kofi Olomide approcher maman Lia to ce qui Kofi Olomide le bien approcher a ko s'approcher pour na bana na ye pour na vie na ye et secret asuka oyo poto clôturer na bino on a zo dévoiler so pour na Kofi Olomide atali Congo amoni ki a pas papa wendo kolosoy ezala ba musicien oyo basali succès na Congo ya makasi ba komi vraiment mikolo basala kité yango alobaki non a commis histoire na ye ali lui a gwepa il faut atika musique na tomoko azala rawana kaka Kofi Sindi azala rawana abetaka ba karaoke na ye asala ba biloko na ye mais asala concert ya vie na ye ne bomoni ya 17 ya wekobeta mana pardon le 25 si je me trompe pas ya juillet to kozwa sous information na mobia na kolobela bino ndenge ni ekobetama ndenge bino moko bomoni wana donc Kofi Olomide alingi afanda Sindi atelema akende nango liboso Yangwana bomoni aomeka biso susuna single et puis album ezo bima et puis à présenter Sindi le cœur officiellement partout dans le monde pour comprendre que non yene akokunda quadra yangonde akomaki na banini nae donc moi sur akokunda quadra Koraman et kozala Sindi le cœur ndenge to mona maman na biso Florence Emenea ndenge akundaki papa na biso Emenea kwa mambo vraiment bandeko nyonso maman robolinganga Justin Boula parlement européen moi na malamu Pablo bosalara ndenge to lobaka vie na ngai Evaristo mokonza bazombo bosalara ndenge bolobaka toke na ngobongo pour esala biso très kitoko moment c'est de la presse congolaise Sindi le Kerry wana mamasi prophétie et kokisama vraiment monoko mukolo et le mbara solomé et le bara maloba ya kitoko lelo tomoni Sindi le cœur le peto zomona mais j'ai 30 bisika azali azo ivre naye na bonzambe ezape mabete mais prophétie na yo et kokisami pona kunku na yo oyo olingaki makasi et pona faire rigola parce que au prophétisa pona faire rigola et vraiment lelo ba makambo loba ki na biso tanki bana tozomona ngo et puis ezokende liboso famille lopinga mobimba frère Pape Dieu lopinga na pesio mbote mon petit frère propre na pesio mbote de loin place aux se produire na Tanzanie na profiter na sala pe appel na bandeko nyonso boza na Tanzanie ba oleka na Bunia ba oleka na Babutembo ba okende ko beta cancer le frère Pape Dieu akobeta cancer et kozala pe eloko ya malamu mingi bandeko boza libanda o bozolanda nga mamour bozwa temps ya okende ko yoka ndeko na biso et ba ope bozo balana
frère papi azala nzembo kitoko lokola ma réponse eza wana pona bino pona ba obondela kinzambe apesa bino libala oyo bosakana na libala te libala ya mama si na Koffi Olomide malgré ça contrarié mais ça déjà na mwana na kati révélation ya ngwana mama si n'est pas ekomba mama si azaka na mwana vraiment bonyo sobebi mwana mama si te bobenganga ils n'ont pas supposé la sabino mwana parce que ngana eli mwana ngana mona mwana wana ya Koffi Olomide na mama si yendaza cadet ya Koffi Olomide c'est un garçon vraiment que le Seigneur vous bénisse tout le monde na biso mbalasima on ezala ki to solo la yango na mamouro émission na biso ya ki pona ko éclaircir biso pona ba rumeur ya mama Aliana Sundu le cœur avec beaucoup de respect beau respecter Alison azali mama vraiment pona bino moko boyoka nzembo ya pardon ya Koffi Olomide salozonga soki ozongi te boyebi Alidor ezala ki album ezala ki pardon nzembo ya pardon oyo mobali azo senga mwasi na ye mais tellement maman li alobaki na cause la rivalité ya Cindy le cœur parce que amour ya Cindy le cœur et comme qui misisa nene epsi bino kombo ya Cindy le cœur na famille agwe pa babenga ka respect babenga ka respect cette poto kota na ba makambo mosusu te Koffi Olomide il fallait abanda pe ko lia lokola mutu nyonso ndenge Cindy le cœur alambaka Potokota na babilo pour ne pas créer des polémiques inutiles ou est important na ebisabino que Koffi Olomide ce qui a na poto est juste pour na ba répétition ya batu ya poto après akeno ça la sélection na Kim bongo asangisa akende kota la pe tombe ya papa na ndenge bomoni a révélé biso wana que non merci papa pour aller bo pesa nga conseil et nga pe na émission na ebisibino que ezala qui déjà planifié bo bali walinga ki abala Cindy le cœur Mwana bombi eza déjà trop tard mobali wana zalaki o asenga le boko na mais ba parents ya Koffi baboyaki balobaki faut azala mama si yende atombola Koffi Olomide et puis ya solo mama si atombola Koffi Olomide vraiment Koffi Olomide coup de chapeau félicitations papa na biso boziana asala ba musala oyo osali asali papa na biso tabulé asala ya masala ngolo to mona ba légion ba maman biso mbili ya belle mais ba komaki na ba niveau ba comité mais lelo penza et mon maman bila belle aloba Cindy le cœur donc oza pena na motema Cindy le cœur oza na motema parce que comment na yo ko vana Koffi Olomide c'est pas facile forcer toujours parce que pour ça na biso pe ba congolais ils ala to fandi musiciens zali sauter tozo rappeler musique nae tozo kapé makamnae yango déjà bon mon le 9 mama si déjà assis à bongoli ba mai msuvino pona kolakisa bino de son vivant ya Koffi Olomide parce que ba polémique ko ya kaka ba polémique o ekoya que Koffi Olomide et Cindy banda Koffi le lois à la raté comment ko sala ba biloko c'est pour cela Koffi est moko déjà de son vivant a baloli déjà Cindy le cœur a balola déjà ba mai vino donc baloli ba futa jalo a baloli ba nzembo ebele bo mona ngo déjà le 9 awa a baloli ba nzembo ebele oyo boyo ka kena mikolo pe Koffi ko koza la te Cindy patikali ye moko me ako beta pe et pucha na ndenge na ye akobeta pe bombino na ndenge na ye akobeta pe loko bwena ndenge na ye atieka ba tomate na ba mungwa ndeloko ngai na senga ka rythme samu bisika azali ke mama tikela yo oh ba chef d'œuvre mama tikela yo ba champagne lo ba jibe mpiana mukulupa atikela yo ba champagne lukaka moyen o ba ndoko sala o beta ka mutu o keno luka ba nzembo ya yo moko kota kaka na ba champ ya mère na yo o bandi ko betela biso ba beatitude wana eza bato ebele bayoka ba nzembo ebele te soko ozobeta ngo na voix ya mama na yo nzembo ya mama na yo zongisi ba reconnaissance zongisi donc osala ba image moko monter toi avec ta maman na yebi ko mona poto o sali ba montage wana je te dis que non ma chérie o garder Marie Misamo en vie yango moni Koffi Olomide alinga sala ngona Cindy le cœur. Merci beaucoup, que le Seigneur nous bénisse. To mona na biso mbalasima famille Lompinga mo mana pesi bino mbote bonyo so bolingaranga bono so bolingara Gemidor TV, partagez, likez, publiez partout. Yebisa batu sala polémique que mama sina Koffi Olomide barana mwana. Koffi Olomide bazemi muswa Cindy bande ko longa po ba bakisa nde mwana. Mais et tout avec les temps récupérer au bakisa mwana pourquoi pas et merci beaucoup na bande nyonso oyo bolanda kinga bozuli bakwa kolanda na sanité partout na koya pe na bato bosinga mamo na koya
pour na likambo wana na bosani te, mais aujourd'hui ezalaki à la ine. Merci, que le Seigneur nous bénisse. Ciao.